Nzambe na bomoi olobi omimonisa makana ba obalukaka yo yawe etalanga na pusani koluka yo monisanga yo. Mon frère Noah lobi na lote mabe na raisonné toute la nuit nabi makambo oyo kolia oyo ekoza basemence pourquoi parce que eza pena mwa normalité. Comment est-ce que nzambe akocreye moto na estomac ya lolenge ya boye yaya ngata na obila ondeka makasi mon frère eza bien te omoni eloko solo ba oyo yaya obelo mo très important ndenge amonanga ndeko noko nauti na gene mais namoni oka fièvre esalinga siko namoni damas frère bisi moza sérieusement malade ozolenga yeni tukanzambela ngai kala mingi tu bisinga na somlo kutu gazo ti vena olete na olenga fufa minene boye tsiki mango ba bisengeza solo kotala ngande mwati je beaucoup mon légis appétit kaka boye mambo solo yango ave na on des amis mo mabe mais vous avez mis mon bébé effectivement oyo uti ngomba kala mingi azolenga vena zobela nazo na somlo kutu gazo te vena omela te metaba fufu tala résultat nzambe koyo bisanga vete kaka boye eza biso normalité eza normalité do oyo binafo bokota bapriere bamodo okende ngomba bozonga na ngomba bakende bosambela mpona bodimine makambo kolia kaka boye ti mama mnayebisaki yo mama mnayebiso yaya nauti na jenga na nzala tikonokolia te yaya